Voilà, merci. Nabino nyonso oyo bozu occasion ya kolanda émission oyo oyo se retrouver lelo na chaîne oyo pour na kolanda émission Kini e bouger. Kini e bouger tolobaka pe mikili pe e bouger. Lelo vraiment na tondi sami na esengo mingi na tondi nzambe oyo akilalo na mabele ndenga apesi biso opportunité ya kokutana po mingi oyo kutu baleki biso na ba moyen mingi baleki biso na nini ba se retrouver na biso na temps oyo te. Mais yo moto zu occasion ya kolanda biso. Yo moto zu occasion ya kolanda Berthe Djonga moto na nzambe. Soda ya Christ, soda ya nzambe. Na ebisi oke zala ne sengo pe sepelaka tango ozokutana na émission oyo oyo ezo édifier bato ezo édifier mabota po toza na certitude wana ke ezo édifier po tozomona ba retour eza koya eza bandeko oyo bazobenga biso eza bandeko oyo bazotinda ba texto eza bandeko oyo bazolakisa bazolakisa vraiment qui on est en train de suivre cette émission. Alors émission ya lelo vraiment na lingi to mana kosala ndenge na yebisaki bino te bandelika émission oyo Kini e bouger mikili pe bouger eza émission to banda kozwa ba thème ngo mingi eutaka ipana yo mutu ozolanda eutaka ipana bino bato bozolanda biso neti Ange Lukoki na États-Unis. Donc ba sujet eutaka ipana bino ndenge sujet moko oyo ndeko na biso moko atindeli biso à partir ya Anvers lelo alobi azalaki kutu nanzela mais a préféré na bomba kombu na ye na lobaka ka sujet na ye alobi bana ya poto ba baby pona nini bana ya poto bazolanda tolia ba parenté bayokela so ba parenté bana ya poto balingi pe kotanga te bana ya poto balingi mutu azala libre oyo eleki kutu na liberté donc ekomi comme tina libertinage de bana poto balingi bana poto baponi bongo ndali bisinga lobi Berthe Djonga moto na nzambe lobela o mingi bazolanda yo mingi balanda ka émission oyo naza cirque babote belé bakotiela bana na bango ba émission oyo ata na poko ata na moi ndenge chaque mercredi à partir ya 17h bo bana kozwa émission oyo Kini e bouger mikili pe bouger landa vraiment kango horaire oyo mercredi à 17h mercredi tous les mercredis à 17h Kini e bouger mikili pe bouger na yebike na ba temps ezoya soki nzamba permettre biso bo bana obenga biso pe en direct to sala ngo en téléphone ouvert obengi au lobby obengi au système obengi au critiquer au mona ke et cause la bienté au zomona bizalili ya bato et baby. Alors Kini e bouger mikili pe bouger bana oyo bazoyokela ba papa te bana oyo bazoyokela ba mama te bana bazoyokela susu ba yaya te euti wapi. C'est simple et ça biblique. Bible lobby bana esengeli batosa baboti na bango bana esengeli batosa baboti na bango mobote zaka papa oyo aboti yote mobote zaka mama oyo aboti yote tango mususu okende musika olobi te fu azalaka papa leki to mama leki papa kulutu to mama kulutu te tango mususu to okende musika oloba te esenga tozala ta mboka moko quartier moko commune moko to tovandaka ville moko non okoki kolongwa awa na poto oke na Afrique okutani na parent yebake parent na yo ye wana aza moboti pesa ye respect o nzambi atinda na mokili okoki kolongwa na Afrique awa oke na mikila poto okutani na ba parents okutani na batu oyo baza âgé oyo monike akoki kozala moboti akoki kobota ata mwana oyo akozala leki na yo pesa ye respect oyo nzamba tinda yazwa
okoki kozala ta ozana ozoteka na kati école oyo nyonso kokutana ne lokola parent pesa e respect parent ezakaka oyo aboti yo te so na ke musika bongo nzamba alobi botosa bato wana nyonso nzamba alobi botosa. En combien plus forte raison papa oyo aboti yo mama oyo aboti oyo komomona lelo pamba po bozotala baminda moko na poto bozotambola ba prince moko tango mususu oza véhicule tango mususu ozwi musala na age ya moke tango mususu ozomona kolia pete kozwa pete nyonso ezopesama na kimia olobi te moyen kotosa parent eza te po parent te moto azopesa mbongo parent te moto azofinancer tango mususu poto yango ndenge epesa yo avantage ya kodéclarer makambo na yo kodéclarer badroit na yo na l'état olobi te mpona koma motu makasi po awa soki mobota alobi nanga tokei na leta awa soki mobota alobi nanga tokei boyiboyiboyi mama papa leki mwana bongo te po ntango ozoloba wana nzambe alobi akolakelaka bato wana mabe oyo azotosa moboti na ye te mwana oyo azotosa moboti na ye te nzambe akolakela ye mabe akozala pe na mikolo ebele na mokili te wana bible nde elobi mukanda na nzambe nde elobi. Alors olingi kovivre longtemps sur la terre tosa baparent olingi kovivre longtemps na mokili ase tosa baboti olingi komona bolamu lobi na yo ezala bien tosa baparent tosa bayaya tosa mutu ezakaka parent te mutu oyo mozalani na yo oyo bible elobi aimez-vous les uns les autres pourtant mususu tango mutu azoyoka abi moto na nzambe alobaki parent kaka te aimez-vous les uns les autres wana eza commandement ya nkolo commandement ya nzambe alobi tolingana moko na mosusu sikoyo olingi moko na mosusu te nzambe wana akopesa wa permettre o lipamboli ndenge nini nzambe akopambola yo na moyen nini mama papa nazotanga mama papa mpona yebi ke ezaba mosusu akomi na age ya mokolo me azomona baparent na ye azotosa bango susu lokola bakomi bakoko lokola bakoli mingi para aza suma yele te para aza non ata aza suma yele te pesa ye respect oyo nkolo yesu nzambe na lola asenga nzambe muta permeta alobi pesa ye respect na ye nzambe muta permeta alobi pesa ye respect na ye soko yo olingi kotosa ye te olingi kotosa parent te ndeko eza mabe tosa lelo bato ebele ayebi ka kota ke kukwea mais place abetaki libaku ayebi te libaku obeta ntango mosusu ntango obanda kokola omanka baparent na yo lelo bato ebele bakoma koloba famille na biso eza modi eza lisusu famille te yo moko kutu nde okozala oza na malédiction wana yo moko okozala oza na malédiction wana ntango nazoloba awa naza kosenga na bandeko nyonso balandaka biso naza kosenga na bandeko nyonso bamesana kolanda Berthe Djonga moto na nzambe ndenge toza na émission na biso kine ebouge mikili pe ebouge Carlos Malungo na Belgique te yaka bandeko yebisaka bango babanga nzambe yebisaka bango batosa baboti utango tozoloba kubanga nzambe wana papa za nzambe ya se mama za nzambe ya se bible nde loba lobi baboti baza ba nzambe ya se ata ndenge oza boyi soko ofani na bana na yo ofani na bana na ndako yebisaka bango lobi bana tosa nga moboti naza nzambe ya se moto ya chenga nzambe awa na se eza nkolo mais yo papa ko exagérer te ki nzambe oyo nkolo apesa yo mukumba
oya pesa yo charge ya ko éduquer mwana eza ya kozala te obandi ko dicter mwana lokola ba loi nde tomonaka awa na Afrique papa lokola aza papa il faut mwana abala mwaso ye a pointer. Oh, toi tu dois faire ça. Cette femme là, moi j'allais aimer puisque son parent c'est mon ami. Maintenant on sous ça dans l'umba. Yo parents vous exigé au lobby balaye. Tant on sous mutu azo fana fani na ye a comprendre que moi na wana mutu makasi moi wana mutu makasi para lobby balaye yango na lobby keba para tant ozo loba na nzambe assez il faut que la bana Bible lobby les enfants doivent être enseignés. Les parents doivent montrer aux enfants la voie que les enfants doivent suivre. Et sengeli ko lakisaka bana nzela oyo sengeli bana balanda. Ba numéro is affiché wana, eza ba numéro oyo yo faut komaka. Hein? Nilton à Lyon. Boko maka ba message oyo ya ba temo bino bolingi soko moni lelo tozolo bela teme oyo eza ndeko na yo moko ndatindaki yango alobi ndeko Bertin lobela teme oyo para zanzambe ase kinzambe ase yango eza kinzambe ase ko dictature te kinzambe ase yango eza kinzambe ase ya kolakisa mwana nzela. Bible lobby Jésus Christ a lobby je suis le chemin la vérité et la vie. Mais tant qu'on zamba lobby que yo para aux nzambe assez aux chemin vérité et vie. Paolo le financier na Paris la kisaka mona nzela ya kolanda yango oyo nzela ya kolanda yango oyo oyo malamu te oyo malamu la kisaka bana nzela papa mama tango nzamba lobi yo nzambe ya se lelo Jésus Christ a lobi je suis le chemin la vérité et la vie asenga lobi to landa nzela na ye yo talana no ebele ya bolamu nzamba sala kabiso chaque tonga la musaka biso mobatel na biso bisika nyonso tokendaka ye mokambi na biso na banzela nyonso olamuki nzoto emsusu boye me osengi nzambe kaka tango ozola mokolobi nzambe kende na ngozonga nanga nkolo accompagner yo po tala na monde tala na quartier tala na commune tala na avenue combien bato bazosala ba accident combien bato bazobela combien bato bazokutana na makambo ndenge na ndenge nzamba azobatela yo c'est-à-dire kazolakisa yo nzela olanda tango ozolanda pe banzela wana omona makambo nyonso eke liboso ndenge moko yo papa yo mama te yakabana yebisaka bana olobi esengeli kolanda nzela ya nzambe esengeli kotosa baboti mwana akoki kozala jamais mutu makasi mutu mangongi mwana oyo azalaka mutu mangongi mayele kozala suna kilasi ete ata soko kimi classe ko kutanga sute ata na ba affaire ko sala esengeli ko pratiquer même voix ko banga nzambe po liloba nzambe nde lobby Bible lobby il faut que que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans toutes tes affaires. Si vous yo mwana obandi nanu kimutu mangongi ozoyokela baparate para atindi ofiotoli para ebso okende boete ofiotoli para lobi salaboy yo ofiotoli salaboy italingate ça se te regarde encore français oyo lobaka mingi encore anglais oyo yekoli na États-Unis oyo encore nini oyo okeko kuta kuna ekomi mai mususu kuta botama na ikuna mais yaya yekola respect qui para payer respect ndenge ezalaka wana bapesela kango visa te o visa ya respect yango visa ya impoli yango visa eza visa mboka nyonso kokende soko za na respect na yo ya kobotama yango ekobanda ko accompagner yo soko za na comportement no ya malamu ya kobotama yango ekobanda ko accompagner yo eza te ke olongwe Afrique okomi poto okomi États-Unis okomi wapi mbala moko o changer bizaleli comportement baby
respect c'est la visa te respect ezala ko fêler, c'est un don gratuit que l'Éternel fait, mais entre autres eza moko ya bizaleli o esengaka ko pratiquer ozomona yo moko lobi makambo nyonso zosala baparent tant mosusu bazomona yango bien te baparent bazomona yango malamu te olobi likambo boye para alobi okangelinga olobi boye para alobi olobi mabe senga yango na nzambe basengaka nyonso olobi nzambe sunganga fais-moi grâce ezate ko no za na poto nde ko olanda batolo biso to pesa ote ngana ke bonde na nzambe pona osenga nini yaya nzambe babondelaka ye nzambe basengaka ye preuve que po tala monene na nzambe oyo tala mpepe ya corona ebeti na Afrique tala mpepe ya corona ebeti na Europe tala mpepe ya corona ebeti na États-Unis na partout na Amérique mais nzambe abateli yo tant mosusu voisin moto yebaka kufi nango mais yo nzambe abateli yo pesaka tosaka ta baboti na yo ata na reconnaissance ya nzambe kaka tosaka bayaya tosaka baleki tosaka banoko tosaka bapapa leki bamama leki ata kutu na reconnaissance ya ndenge nzambe azobatela yo souffle de vie oyo basomba yango te osomona magasin oyo opesi mbongo bapesi souffle de vie osomona magasin oyo opesi boye bapesi mais avec respect botosi ya baboti bible elobi nzambe abakisaka mikolo to basombaka yango te nzambe akobakiselo mikolo kaka ndenge ozotosa baboti nao eza bela baparent mosusu bana mosusu mpe bakenda poto babosana kutu baparent na bango ye kuna kutu yaya kanisa bandeko kanisa baboti tango mosusu lipambole koutaka ndenge osunga bango wana quelque chose na yo lelo bato bayaki bayela biso évangile ya soko osungi yaya soko osungi noko soko osungi kingani kindoki ça dépend bonzambe ça dépend nzambe ozo sambela ça dépend ya nzambe oyo ozo sambela lelo tala mindele oyo bino bozo fana na bango na poto wana basala ba don Afrique et que msu na fin fond mutu wana ayebi kutu etadam na ete mais apesi ye kaka ya tala mboka mundele ndenge fonctionnel tala mundele ndenge azo évoluer oh don moko boye bapesi po basiseka Afrique ils connaissent que en forgeant qu'on devient forgeron tant ozo semer nous ozo buka la loi de la semence tout ce que l'homme aura semé bandeko il les moissonnera aussi. Oncle Héros na Londres, oncle Héros na Londres. Atozola na Londres, atozola na Paris, atozola na France, partout zola na ngai lelo, atozola na Kinshasa, atozola na Angola. Yeba kubanga nzambe, yeba kotosa nkolo, mibeko ya nzambe batosaka yango. Mutu moko oyo atalela nzambe azonga ndenge azalaki azate ayokisa mape soni azate tango zotosa baboti nayo tango zokanisa bango ozoyoka mutu bandaki na poto asali 25 ans kutu muke 35 ans baisa ye papa na yo azana mboka kuna atambola na lagom na nini boy papa wana so na tindeli ye bilo na nga akangi nga bloqué nga yebaka ngo bien que soki osali kutu geste ya bongo déblocage total msusu okoma okoleka kutu ata le financier na Paris msusu okoleka le financier na Paris na ba moyen okoleka le financier na Paris soko sali ba geste bongo il faut que sunga kababoti nazokende plus loin pour tozalaki na bana ya poto bana bazala na poto bazoto sa suba parente ato kole okomi na 70 ans 80 ans 60 ans 50 ans 30 ans ozaka mwana yo pe soko zoto sa parente soko zokanisa baboti te mubuta zolela
Mobutu azolela, Mobutu azolela. Lokola nzamba akola achia nzambe ya se na yo azolela. Bilelo wana ekomi epa ya nkolo Yesu. Tango ozosenga nkolo fungola nzela na zala boy, fungola nzela na mona boy, fungola nzela na yo mo ozomona ka mikakatano. Oh boy boy boy, oh boy boy boy. Oh. Nyos ezo ya kaka ezo simbate. Mais na yebisi yo lelo qui esengeli kotosa moboti, esengeli kotosa bayaya, esengeli kotosa mutu nyonso oyebi ke akoyi kozala porte ya bénédiction. Oyebi tango nzamba alobi aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que en aimant po maloba nzambe nyonso sima na yango ezala na lipamboli. Tango ozotosa maloba nzambe ezate oyebi bango ba banzambe ya science batebele batiela science motema tomoni yango na ba corona awa les mêmes jours azobon a commencé nzambe songa biso potango tokota ki biso nyonso na ba confinement oyo kaka Renoge grand prêtre ya secte Songolo akei grand prêtre ya science Songolo akufi nini bomi o corona pour battre bel confinement nous confinons quand on a confinement on a kangi ba porte nyonso otie ba mboa ba sentinelle lobi na tongo okuta na sentinelle akufi tant sous sentinelle akufi te sentinelle za vivant mais corona douceur aleki sentinelle aleki ba mboa kadeno yo chaki aleki yango emsu poignet afungoli yango au finiki dra corona kotiti na seda donc papa zani la kolala mais oka ko se bandi ya banga nkolo banga nzambe wana nyoso pona ko mema yo oyeba kubanga nzambe oyeba na kubanga baboti yeba na kubanga bandeko tango zo sala bolamu tango zo banga zo tambola na kubanga nzambe makambo nyonso ekozala ya kufungwa mamuta kozala na pouvoir ya kokanga azati ndenge na yo nalobaki ke eza batu mususu abanga kutinda tambongo ata kutinda bilamba non soko yebi ki c'est une famille o eza boye mususu makamba boye avec cette pensée là okuta ina basala nzambe na lingi na tinda eloko oyo na mboka na lingi na tinda eloko oyo na ba parents okoyi kopambola yango wana oyebi so entre biso mbale mutu mususu ayoka te nde mosala nzambe apamboli omona ki il n'y aura rien de blocage. Il n'y aura rien de blocage. Les lobbies sont montés na ba blocage na ba vie. Blocage ici que zala kité. Yo monika c'est que ba blockinga. Et si kakutu satan za yiku na makanisa ko bloquer yote yo moko ndeko songola au moins te so na tindi ata bilambo na nini c'est que ba ko blockinga muto ozoyebisa azana solo la kana kolo. Bible Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit. Donc il y a scorpion, il y a serpent, toute force du mal. Oui, go tambola likolo na yango. Sokoza na kundim. Ezo dépendre nzambe nini ozo sambela. So ozo sambela nzambe ya solo. Oza na kondima na yo vraiment ya solo. Ya eloko moko ekoyati. Entre autres, nazo pesa vraiment merci na bato nyonso oyo bazolanda biso partout. Oncle Firenze na pesi mbote si gozolanda biso na Irlande kuna. Merci. Alors, Joël le Capitaine le visionnaire. Naebi ki vraiment na Paris sango et panzana. Joël le Capitaine le visionnaire sango et panzana. Et qui est partout. Pex Mayas na Clément. Pex Mayas na Clermont. Pex Mayas na Clermont Ferrand. Pex Mayas. Voilà.
Merci. Nabino no so bolandi biso vraiment na sepeli mingi émission na biso to komi na suka. Berthet Jonga moto na Nzambe journaliste ya mboka oyo na remercier bino mingi na yebiki bato balandinga nga leki bato soka na holobati. Mais nazo senga bino to banga Nzambe. To sa yaya. To sa mama. Atoza mwana muke surtout bino bana mike. Pour l'avenir no ezala bien. Lobe koma o komo luka tubela, komo luka nini ta yangoyo. Bible lobi racheter les temps car les jours sont mauvais. Pour ba jour ezoye comme la yo mauvais te. Racheter les temps. Racheter ces moments. Na ko respecter ba parents, na ko kenda ka classe. Lelo ba tumususu tozo imona, o tozo tala na ba télévision, o to yoka, ba Berthet Jonga oyo utangi. Après kutanga, ni Nzamba pesio don to makas ya kosala. Ba jouer le capital le visionnaire na ba France wana. Po batangi classe. Siko yo mwana olingi kutanga te. Ozomona ke comme le rôle milikiza na classe ezofele a koli emonani nga boy kaka na poto wana tala bato boni o bakelelaka na poto wana bato batumbaka masangu bazali na poto wana bato batekaka ba drapeau bazotambusa ba ceinture bazotambusa ba polo bazotambusa biloko bazali mais nyonso wana il n'y a pas de sous-métier. Wana eza musala. Po sala ta bongo fo mayele ezala. So ki po so zwa malédiction ya depuis les bas âges. Okokotambusa ta biloko bandeko bazotambusa wana te. Otambusi lelo yo zomona nga ya yo lobo kwei. Mais moningo yo bandai na ye akomi biso na biloko misatu. Akomi biso na biloko minei. Mais yo obandika ka kotambusa lelo lobi et comme yo non bon on a comprendre te oh tant nous zaki na Champs-Élysées tant nous zaki na nini na kwesi mbong na ambiscade tant nous zaki na nini oyebi ke drapeau na ngamoke koyi oh nini marchandise na ngamoke kitina ekoyi na matongi po na nini otambola na malédiction ya soko zape maudit soko oyebi ko salaka mabe na baboti soko oyebi ko ton osalaka mabe na ba parents na yo ere yangoyo ezape mosika te sengaka Nzambe bolimbisi yebisa Nzambe olobi nkolo na yepa na yo yokelanga mao na salaki mabe na talivi na nga ndenge ezalaka nde natambolaka bien ke baboti na nga bakufa mais naza sirke na désobéissaka na moboti songolo na lobaka maloba mabe papa alobaka na nga mabe mama alobaka na nga mabe apambolanga te ngonga yango oyo naye komitike epa na yo Nzambe oyo simbi mokili Nzambe oyo apambolaka Nzambe oyo apetolaka petola ngai petola vi na nga na tambola elongo na kombo na Kristo olobi amen makambo pe esili Nzambe oyo asala matoi ayokaka Nzambe oyo asala munoko alobaka kolobela yo pe Nzambe oyo asala miso amonaka akomona yo ndeko mikitisa akomona motema na yo po Bible elobi amonaka tina sa motema celui qui sonde les cœurs et les reins il pardonne. Mon frère, pour que tu sois pardonné, et Seigneur komi kitisa là partout. Alors on a oyo alingaki lobi ya okoma na makambo ta yango yo mikitisa ka mitika na maboko Nzambe kolo azala na bino nyoso vraiment tokuta na bino mbala sima pour nga Berthet Jonga na remercier équipe mobimba ba amiral Mantima na remercier Barema na remercier Jobinzunga ba de tout merci tokuta na bino mbala sima